Mbote mokili mobimba bozali kotala haut-parleur bipai wapi bozwami les rendez-vous ya mikolo nyonso ebandi benga papa benga mama ibisa bango bakotaka pour bakolanda biso proverbe ya mokolo lelo le plus glorieux sont les plus humiliés bandeko ko décourager te na vie persévérer chamolende eko simba par là tokoti na nouvelle tranche oyo nouveau numéro toza liboso de babino mukendi ya ba papa ya ba mama nyonso bopa ya wapi botala kabiso merci na confiance pe na fidélité bozali ko manifester mikolo na chaîne na bino au parleur télévision bozotala biso na changu bambote na bino bozotala biso na funa bozotala biso na kalamu bozotala biso na lukunga to pesi bino bambote belé bozotala biso na ba différentes provinces pourquoi pas bande copé na ngola bazo capter biso en direct déjà na TNT na Bluesat na application biso Bleu OTT puis bandeko à travers YouTube au parleur télévision au beti okoti wana au parleur TV au moment na biso wana tozali capter na États-Unis bambote na bino tozali capter na Afrique du Sud tozali capter na Irlande tozali capter na Suisse merci France Belgique bino nyonso tolingaka bino ya trop Canada et partout voilà bolanda émission les bandeleti na suka na mbeli bino Fumu Kayamba pour notre bêta masolo les choses très important bande ko botu mon ba concert et outi kolandama et puis ba concert mingi ba misisa kolandama on va parler à ce qui concerne ba foule ba plein oyo to monaka beaucoup plus que dossier où il y a pasteur bomoni ba sortie médiatique à l'occurrence il y a papa Denis Lessi ou asali sortie médiatique oye ayesu ko charger les sous croix il y a soit disant ba pasteur soit disant ba sel Nzambe ya Congo sur ba makiona o basala ka pour ba témoignage parce que yango afongoli bato ke ememaka et de cela que ministère business écola yango na ba pasteur rebelle bo mona balingara ba témoignage ya ko beng sema ba makioniste ya ba complot pour avoir ternir image pour fouloana ba mona que il y a ça danger azana fonction nzokande ba cop na ba cop moko na kati na bango mbwa sumbwa ezolekela ngai Fumu Kayamba mbote na yo mbote papa journaliste papa Mukendi mbote pe na ba nyonso ya émission na biso pe chaîne na biso au parler. Voilà, plaisir, il y a trop Mikolo Belé et bande Kumamona qui oté. Oui, Mikolo Belé za switch à ba déplacement, le rôle toza ba tout déplacement mingi, misale Belé za auto salaka. To so moi tamu kezo biso na Kishasa ndé to salaka pe fora okuta na ko solo na bande. Voilà, salutations à Maman Bibi chez vous, nous bazola na biso depuis les États-Unis. Plus un grand monde, salutations na la baronne, la Petroni, Ngando Bisika Zwami, Yemoro Pembe, Motema Pembe, salutations na MC Nchong Wazola na biso quelque part, salutations na Kokoriko Lufungula, pourquoi pas, maman Brigitte, maman Nanusoki, association Mon Fondo, toujours jamais égalé. Alors, toujours Yepanayo. Moi ma biscuit d'abord parlant il y a actualité il y a qui comprimé sur témoignage au pasteur église bande ko bazota la biso belé bazo mona ba pasteur na pasteur topé genre pasteur mo balinga ba témoignage trop comme ma bato balika ba cher na bango tant bango beta maka isa bank c'est un peu bato ba mona ki bazo ndimela vraiment c'est que église nazali et église a bien passer azana anxieux belé mais après on découvre que misusu mingi za la ba makiona cop mutazana nzala aki abeti na ye makena moko na bango azopota bango fongola na biso pouvoir spirituel les arawana te les arara cop to qu'est-ce qui se passe merci mingi papa Mukendi pona mutuna malamu tuni eza parmi makambo zo nyokola biso lelo na mabele na biso eza biloko religieux amemeni biso de résultat religieux yango wana na sens nini d'avance église eza cop ani banika non pas pasteur était mais bandi pas bato bayana l'église est cop est business il faut bato fona bayeba conception makambo nzambe nini niteri wana eza image to casquette to bachali boso ma réalité église est cop religion est business alors témoignage est publicité tant on monte dans entreprise na ye faut pas ça la publicité peut ça que donc visibilité ça donc témoignage est publicité pour que ça que est attirer ba client ba ya kosomba to ba ya kotika quelque chose dans l'entreprise yango wana réalité donc na ba pasteur na makambo ezoleka bango mo ba miebi que o ezala cop
oyo eza cop bayebi ke faut so na sali 1 mois eloko moko eloba mite pona ko attirer sous bato po omoni surtout basi baza sensible bato balingami koyoka ba témoignage tant que non nga na ex sorcier nga na ex magicien nga nzamba bimisinga place bo nzamba bisinga place tous les témoignages les gars na TV tout na lobby tout landela ba vie na bango on comprend que c'est là qui cop ayokanaki yaka osala boye et existera même kuti ya ba aveugle tout monde que ça cop ya ba coca cop et bembe ya la musique cop sauf que osala initiaux à la mettre moko s'élever dans le bité ba on se basa ba faux mais 100% 99% les lois comme ya cop 99% belé makasi donc il y a c'est ça réalité et ça cop pour dans l'église ya ngomoko za na cop pour ceux qui pasteur un certain dimanche bandimi batie mabonzate nayebi ke automba mabe mabonze kota te to yebi ke babeba na kape pona mabonza ba action de grâce ba dimi ba conflit na bango ezala pona ni eza cop ndenga yo po fongoli boutique na yo passer pa fongoli bord na ye et face à la publicité faut bengisa bato akon mais bato bana kati siko parce que bango baza esprit na te ba bébé spirituel lokola boza ba bébé spirituel lokola boza ba petit peuple boza ba victime ba makambo wana déjà moto aya na idée yango aya pona ko exploiter bino et bango ba passer bazo sala continuité ya œuvre wana bazo la continuité ya Michel Léopold II bazo la continuité ya Constantin le Grand yango des résultats lokola bango ba yeke ngo na bula cop po bango ya na religion na bula cop bino pe bozui yango na bulu keno eza vrai or eza cop bango pe ba comprendre que eza cop ali ba continuer ngo pe na cop tout est ça quoi donc pasteur déjà timbela na que mambo oyo zara lokuta il fallait ça na mo eloko ne mo bwe ko sala que non même mabe moko ebimi boko révolter te et ça parce que biloko na bango ba code ba yebi ba personne ba code ta biso dona ba secret bela ba pasteur et surtout biso neto za considérer comme ba magicien bon ba j'ai victime la majorité to comme la considération ba moi magicien ba nganga ba ona ba marabout on bayaka to yebi trop na ba libela ba pasteur to yebi que non il le revanda ba prophétesse ba prophète ko le belate et il ignorer ça seconde ba petit peuple donc peuple azana mo donc yemo za ignorant du coup azo kosama en étant qui a la tikitoko problème c'est zanini résultat to mona et na source na mo au moins toutes les religions na monde ba fondateur to ba tête ba religion nyo so na monde ba kutana basala na ba réunion et ba yebi bit pour objectif na bango ba yebi religieuse ana pourquoi et rôle ni religieuse ezo jouer na kati ya peuple ba yebi et ona nous sona eza résultat ya makambo bango basala pasteur sans témoignage pasteur sans que ba indimba ze libéré l'église azani il pas azelo côté pour baza même une incapacité à rendre hommage na maître na bango sananda baza une incapacité à zongi selaye oya pesa bango ce qui réellement ezala bongo pour la nini makambo bazo sala na vie normale na bango ezo correspondre te na o me bango ba liboso cher au moins le pasteur baza na zo toka loba te bilo mo que non oya la place mo na nzambe mais moi sina ki o sala sanzoto au moins la peu de faux pour moi ça on pas d'ail un pasteur au moins que non ya beta ba prophétie exactement bali moi si ba sali divorce pas même inani. Pourquoi il y a un moyen de mentionner la balle deux, trois prophéties, aux hommes qui nous est simbi. Mais, à 4-5 divorces, à coup fait la rabassi. L'andé homosexuel. Ils ont été habillés. Voilà, tout le monde a cadre. Notre analyse, il y a des panafricanistes en Afrique. Alors, il y a ça, constat, il y a 10 meilleurs pasteurs influents en Afrique. Na roitié a venir bango abi 8 abi presque tous 8 bakufela basi abi 10 wana bango nyoso bakufela même sous que azoba la paix sous ba deuxième femme ezoba de la malisusu ba 3 voilà ce que ça oboye sans côté ba divorce ça la mara sans côté ba fausse couche ça la mara na basi wana pour peut-être wana ba ko bango te. Le problème est ces années. Bayebi que l'église loge ça na kati. Hein? Ils ont loge.
bayebi bango nyonso nde bavasi basala bavoyage bongo dadi yake mboka boye o dadi yake Israël bakiyebi ke baki ko renforcer ba prière nyonso basala nalobaka tout le temps o parla langue na balobaka non eza langue moko boye selo ba conception na bango ba pesa ba petit peu vraiment bénédiction mo boye non eza esprit saint so écouter lio ba non tous les prières au bango balobaka eza ba mantra ba récita ba rondo shika ba tout eza ba mantra et ba mantra wana eza na ba langue précieuse eza ko yoka ngo nini eza na hébreu ndambo eza na latin ba mantra to ba récita wana ba rondo sauf ba ignorant pour la carte na ba eza ba musu bazana ba ignorant ba yebini loko te ako sentir sensation fo nini na ne se passe ça mutu à sa composition énergie tant au continue dimension moko boye oyo c'est l'illusion na yo po biso to zaka ba prisonnier ya ba penser na biso na ba illusion na biso oko kwa ke non na minute o sensation na komo sentir c'est que esprit saint ko pembe nanga to na comme na dimension mo boye nzamba yo kanga mais ça la illusion na yo na croyance na yo oui so niveau wana ko koma et ko sala ke et activer certaines forces kati na yo et certaines forces wana lokola déjà mutu na yo penser na yo et enregistrer langue moko boye et c'est déjà comme na niveau oyo fona bolobaka langue oyo po ebimisanga ke na ça déjà contact na nzambe o yango oka balobaka no makambo yo ko loboko yeba yango te ozolanga makambo yo ozoloba mo yeba ngo ezali pourquoi eza le même eloko le même na bandeko na chanzi la Congo mais bandeko l'église des noirs au moins que mutu comme une dimension moko boye oyo énergie to force interne c'est activé il y a celui que molimo alati et nenga okantire molimo alati akombolobane o esinga ifalo asali prophétie moi ki nyanga so ebida ki nyanga beti ki nyanga so yebi ki Congo le biki Congo mais après ce n'est que ezala moté molimo moko elati mais ça juste force interne ne sani et c'est activé les mêmes réalités que papa pasteur donc baye ba source de provenance ba makamno pas se wutaka et yango résultat zo mona ki ba makio na wana ba témoignage ba ko luka mutumo boyeno ko sa ozaki nganga ezebele ba ko tout presque ba sala ngo. Maintenant, c'est quoi l'impact là, il y a aussi la plein de basala dans l'église, tout ça. Est-ce qu'il y a un secret où ils allaient pour nous montrer ça? Oui, et ça va. On peut basala la rango. Tout est. Stade d'ignoso ba on va bêta. On passer mon ba bêta stade. Il y en a passé mon ta bêta stade de hasard. Que nous nzamba kindi ba to azate. Au musicien, au pasteur azate. Non, nzamba tindi bandimi non? Azate, bandimi nzamba tindi nzamba. Pour la conception. Et ça juste que non, dans toute l'église, à partir de la porte, il y a église, dans le milieu, il y a église, dans le CHR, église, et ça n'a pas procédure et ça la marque. Alors, et là où ça la marque, ils apprennent à kanga bino. Faut pas que la bino et maman ko wanu que ça la geni benene so yape mbene ça la ni et kanga ma ivanda wana. Docteur le fait que mon mutu ba congolais va réfléchir té va continuer comme bêtise et c'est ta kanya ba. Oui. Et ça vraiment normal. Et ça, le pasteur mon côté, où il y a plein, à sincère. Que pour atteindre un certain niveau, il faut que foute à sacrifice. Bango tout. À retirer la quoi voir on a médiaté, à revenir sa vie sur le tolo, bango magicien, marabout, sorcier. Mais baïebe toujours c'est vrai. Jamais ils ont pasté un mot toi ça la combo na mboka oyo atatu cité bango 50 ils ont na moko toi ça 500 azate ata ba bimi wana na média ba lobby ba yebi pona bango makambo na loba ki ça vrai ba yebani lelo ezata na des bons pasteurs qui na Congo bazate ata ba oba ba na église ba mbunda ba l'église nous tombe bandi parce que ba église tombe bandi na mki kasi ni ça la molimo esa makasi tant oza na début oza na reconnaître so tant on ko évoluer oza na pesa suka batamine ne baba na koya batamine baba na koya batambo ba vanda na kati église église yebana église ezala na plaire ba te belé batonda tant ba te belé ba kotonda po ba te batwana suko ba vanda feza ne loko moko esimba bango feza ne loko moko zo kanga bango ke batonda bazala ka wana na do ba limite to mona bango bongo do pasteur va travailler bango est obligatoire to e pas secret belé ba église to e pas secret belé bandi bazana banzungu donc même amoni mabe ya pasteur ne ndenge nini était lié ata bo publier sectap na yende ba lobela kango bo bimisi yo libanda ke non nzoto ne akomi mutakaliser lobele le azaka wana po ça déjà na eloko mo boye vendre ça bango alors mais non
tout que na dossier il y a tout aussi ça m'a plein les comme presque il y a concert ou tout ça comme on a tout celui qui une église ba full tout le monde rawana ba na ambassade ba passion ba salama kambo pour maintenir ba peuple wana pas que ba signer makasi ya masekité ça la pasteur ya masekité oyi banana Congo to na Kinshasa que pasteur masekité baza kopola na ndenga dega ibele bazana bakomeda bakoma ba homosexuel ibele bazana ba bota sute ibele bazana ba nokufela ka basi to ba secret belé ibele bazana ba nosala ka ba divorce donc mama kameza tellement trop mais le rôle est-ce que pas ces arani to zarawana na souci à ko éveiller ba petit peuple ko éveiller ba inconscient ba ignorant so ba ignorant au contraire ba ko ba soko finga biso alors pas kuna magicien lo pas kuna marabout au moins avant que montatité ba ko finga na réseaux sociaux mozo sala ngo pour avantage na bango ke la muka place aux alliés et yango ne peut te tika bango bon continuer ba exploiter bino voilà on évolue et phénomène koko isabato dans le vide non koko isabato ani saba numéro abilo kana kuti ça nango wala kuti ça iloko graffiti koko isabato mais tout landa kango ya edi ngwa loka abilo kana ti à part nango ezali ba makase ezali hypnose ezali magnétisation ezali eza simple koko isabato ezana na onction moko te ezana nini moko te donc côté pela mutu be paf mutako yi mais déjà tant eza ke mutu et puis bato bakoya kawana akoyeba te nini ko ici pourtant on fait ko luka force exemple ndé bato ba kan faire ono maître na posa que naza na full et là on se lobe salama comme nous on loba esimba il faut pas perso esprit moko ko accompagner yo na ministère na o signer pacte na yo o yokani esprit wana a ko jouer rôle et loko nyoso ko linga osala eza na kati église eza la libande église donc esprit wana ko bana ko pesa yo tableau ya mutu nyoso na kati église azote ke lo disque donc ya yeva mai so moni ko wana sa boye kombone ki ngande ana mbongo otana godini azana otana ndako azana otana ko banke na otana et puis va prophétie exactement que na bana n'importe qui te pas beta mutu e bi ke loko eza et ça normal les esprit va opérer ça comme parce que bino boza na kati botia la comprendre mais ça na ba mutie kana kati ya église ba ko comprendre ko baza proche église eza copie ya masécurité ya copie donc nyoso lelo mutazo sambela mutazo oza petit azomelela pasteur ne loko yebeli ntuna makolote po nzambe nanu na choqué so bango muke nzambe nanu bango bakena osambela na existe raté azate bari religion nzambe azate partout oh non nzamba pungutile non pungutile mbe nzambe te ya force ils énergie ya nzambe te oh non te nzamba azate roi divin oya roi divin wana eza conception ba religieux il a ndemo ka pena christianisme bazela ka roi de roi oya mutu moko chakimia na mokili jugement dernier ezalaka même pena islam bazela pe mutu moko pa roi chakimia même na bouddhisme et même dans Nzila Congo voilà et c'est normal ba quoi na roi divin pour bazana religion bango tout donc Nzila Congo égale à christianisme égale à bouddhisme égale à islam égale à toutes ces choses là. Alors le prix à payer face à ces plaintes, surtout ba plainte tout le monde dans ba concert, le prix à payer pour le recours à bongo est-ce que ça lit bon spiritualité tout est dans ba principe na ba condition là ce qui déjà exemple est un concert au cœur le gano faut ça la plainte que ngane na za boy fona tondi sa fona beta boy fona réussir boy ouais c'est bon faut pour nous ou soit tu sais au commissaire la sacrifice nous avant concert to après concert to en plein concert bon ba signer en plein concert ndo au moins qui a plein concert mutu fa kufu to ba to faut ba kufu o ba signer avant peut-être à cause ça là on éviter mutu moko kufi na église peut-être l'entourage naé ou soit tu vas à l'après et c'est pas ça bon ou soit yemo ko signer contrat naé ayebini na ko sala ayebini na ko sala ko livrer ne pe mwana ça dépend et ça n'a pas procédure rebelle de plein wana ça ma ya hasard et ça ya pamba il y en a plein mo côté ça ma ya pamba exact mais musique ya nzambe musique ya nzambe nana azaka musicien nzamba musicien te musique ya nzamba no soka musique ya nzambe bango ezala musicien moko te na Congo awa
o ayemba chanson religieuse o eza ki azara saint ayemba ngo na sincérité azate ça lui fait succès azate bango tout banda ba o baleka na lelo azate kombo no so utangela ngana peso détail mina clair kombo no so utangela ngana peso détail azate et na misu na ngamo boye ba ondima ngote et na télé boye na ba église na bango ba ofinga biso ba ba bona na ba kitisi na te ba magicien na te mais ba yebi que c'est ça vérité. Voilà, on avance déjà pour un message sur une question une question par rapport à émission Songolo. Bon, c'est vraiment difficile pour nous répondre dans WhatsApp. C'est vraiment difficile de répondre dans WhatsApp, mais ceux qui considèrent qu'il y a une chance qui voient notre message na répondre. Mais ça vraiment passe. Voilà, alors vous allez un peu continuer sur Bandeko Bazo, on va comprendre la réalité sur certaines pratiques lélo. Pourquoi on a mbongo mobile comme mobile et moi c'est comme mobile, c'est dit à quoi? Oui, et ça système. Au moins na réalité nion son acte nous se pose à et ça na force to esprit mo ba accompagner bango. Réalité il y a ba homosexuel lélo et ça réalité est panzani partout dans le monde. Partout. Et ça là-bas être moko supérieur au basa ba hauteur ya système wana. Mais lokola ba religion ezali ba koloba ba masque on non eza misala mabe eza makambo diable eza makambo ba sataniste. Mais auparavant système ya ba homosexuel ezaka réservé na ba gourou ya ba secte. Vous avez pas grand gourou ya ba secte ba onde bazalaka ba fondateur ya ba système wana. Et mingi ça fait la maison de production. La majorité de la maison de production moi est belé presque tout. Ou et que non montana na maison de production no bazana production n'importe quelle production est ça dans le monde. Où il y a des musiciens partout. Ba fondateur to ba kolo ba production wana ba onde ba no jouer mingi biloko wana. Pour que faut ya à produire yo. En retour na produire il faut bénéficier de l'énergie vitale. Vraiment il faut bezani. Et ça le esprit mususu bazawana ba liaka kaka énergie vitale. Et énergie vitale non, il y a liaka énergie vitale. Donc l'énergie vitale na yana akolingalia ce que place où on a facilité à aspirer yo. Pour énergie vitale na biso evanda na sexe. Evanda na sexe entre Nice na sexe. Na mukua mungu za na kakina biso ba bengo sakum. C'est en 4-4 entre Nice na sexe énergie vitale et vendre sur le plan spirituel. Alors il y a bolinga bimano na sima pour aspirer énergie wana. Tant on aspirer énergie wana en retour au pesa oyo kozana ko ça. Succès, mbongo, réussite ya ba faire na yo. Ou soit tu mususu ba kopesa condition que yo faut ba bimaka na yo. Ou soit yo faut bimaka na bango. De réalité lelo net na monde lelo. Église, politique, musique, foot. C'est 100%, 90% à côté dans le système. Et ça, système est bien préparé. Et ça, système est préparé. On va préparer là, n'importe quel système. On va préparer le Covid, le virus. On va préparer le virus. Ils ont un virus, on a profité pour le bon fait sans occasion. Ils ont un virus, on va préparer pour que exterminer les spermatozoïdes amibales. Donc, il faut éjaculer, mais l'éjaculation n'est pas un effet. Il y a une perte. Et vous n'avez pas perte inutile. Donc, au fur et à mesure de bazola, et surtout, biso ba noir mingi, le rôle de nous éveiller, le rôle de comprendre la spiritualité dans cette société, le rôle de comprendre les avantages de nous exploiter en cette société, il y a un peu de manipuler. Mingi ba baza victime na minute ça ba noir. Il y a un moment là même les papes, tant on va s'adresser na ba homosexuel. A utilisé le terme yab africain. Alors le qui est arabe, alors le qui est asiatique. Mais le qui est juste que africain, il faut pas comprendre que nous avons sala berrer na Bible. N'habite ceux qui interview donc n'habite ceux qui interview pas par le Bible africain. Il faut pas comprendre que nous avons sala certaines erreurs na Bible. Erreur on est pourquoi il y a pour avouer que homosexuel est normal. Baza bandeko na biso faut ba vivre na milieu na biso.
parce que na mona pe ba pasteur mususu ba leka pe ba telemela na église na bango que non pas pasteur ba homosexuel c'est normal biso na Afrique to boyango mais eloko na ko lo ba pasteur eza boy ngai na sali livre nanga po muta pesa biso apesa bino bible eza catholique eza pape ye muta pesi bino ayesi yo ke livre na pesio eza maloba nzambe sambela croire nango makamno sokoloba okozwa récite wala ye ngai ne na pesio après nga moko suna ye na biso moni livre wana nzamba sala berere na kati makamu mususu eza mwa berere eza bongo te fallait pesa la bongo parce que yo mutonga na pesa ki livre comme condamné nga que non est impossible livre o nzambe muto so ngane na pesa kiyo ngane na ye bisiyo ke nzambe muto akomango epi nga susu na ye na biso ke nzamba sala berere kuna mais yo so boya pourquoi et yango réalité zo leka na ba pasteur o ba bazan comme ba bazo se considérer comme église de réveil o bazo te comme catholique quoi annoncer la vérité pas passant la raison que le bakeno homosexuel les gens normal pour déjà la bible si et komama et ba yebi ke za bongo lokola bango be exploiter ka bino yango ça desaki kaka na ba africain et lokola ba africain bazana ba bébé spirituel et résider yango to so mona na terrain makamo yango tozo mona keno iloko ezo simba te bakomba homosexuel et bakomba opesa bango voir même ba condition ba pasteur tozo mona na wana ya minene poza la église moko munene libanda mboka niti na ba poto partout faut kota na groupe na bango homosexuel faut kota masolo et ba yeba so na miniti o bazé belete o ba so na kopa na te de soko citer na ko lo bata moko kaka na ko reconnaître ko onda ko sala vrai moko kaka kwa sa ke non kwaza vrai yaka moko na minute o basa na ba basa populaire moi na ba basa populaire ko ba yebani tout soko citer ba ko zala mina ko citer ka moko ka ko zala vrai na bango tout nde bazana moko ka ko zala vrai par rapport à makambo bazo ça po bango tout esi ba baby citer lenga moko non na citer ka moko ka moko na ko citer ça ka Denilis pasteur Denilis yenda tsali yende ka koza la vraie par rapport à makamuna bango tout ba tout batika na baba homosexuel non c'est vrai yé qu'est-ce qui prouve qu'il y a homosexualité ils ont barrêté belé parce que Denilis na ba makambuana ils ont na melele mbono ngane na to kutana te na to sola te mais tu ba barrêté belé ba makambo esala ma parce que Denilis nda sa vrai na makambuana po ya zolo bo baza mais au bika na cité moko Denilis pour solo ba vérité alors mais bâtiment je me suis joué la cabine sur bakino na bimina mobali mais abim nyama do nyama na bimina na nyama na oui c'est normal existe ka isala ma rappelle ça c'est juste c'est dit à quoi pour moto zoné tinini par exemple bon et ça par rapport à que esprit incarné kai ils ont mutu musu sopoza asa la succès na métier na ye ake ko signer pacte ni esprit moko boy espère na ces conditions qui nga fona bana ko bimana bato à travers na nzoto na yo na sima vous comprenez et tant ouye akolu bana ko bimana yo ko mona ke peut-être ko changer pour mona sou image na yiti peut quoi arriver pe espère na latika ke longi na ye yo mona ka ya bengi yo ke ya to kuta yo bideke to ke ko sala masolo tant ya bengi yo kanisi netike bozo passer na ye meza yete bozo ka izande esprit wana bo sangana na ye et un certain moment ko mona pe esprit wana à se manifester peut-être que la nyoka a kocho mukila na ye peut-être que ça n'importe quelle ligne ça dépend c'est normal les réalité makambo ba bazo vivre les lolo la ba balingi sous ancestralité et ba comme importer na ba sentiment wana pour même ba komba ba démon lelo na profiter ko lo bango lo to be makambo ba église to ko tenir ko lo ba ça comme ensemble ba religion ba démon ba Belzéboul ba mamo ba Vicarius ba Asmodée ba kombo no so ba démon ne pas penser que na chose à la rater ba yeba ka ngote du fait que ba religion et créer les bino ba égrégore moko boy obo bana ko citer ba kombo na bango obo bana ko reconnaître les bango que non fondateur ya ba homosexuel et ça démon kingani fondateur ya ba mari de nuit en tête ba mari de nuit et ça démon kingani mais chez nous na ba koko na biso ba kombo na ezalaka te et lokola ba kombo na ezalaka te ba manifestation wana pe ezalaka te ya ba démon wana et faire pour reconnaître ba démon moko qui existe ka bango ba responsable ba makambo boye pour faire exister ba groupe oh ya mwana ba lo ba civilisation et ya mais en réalité la civilisation te
mais ça ndeko boma ba détruire ba boma mutu mwingi ba boma par rapport ba croyance ba biloko wana tout baloli mabele na ye. c'est ça donc mukile bimi par exemple le bini tinyoka même nyoka à mukie à mulai bongo. Bon, c'est un phénomène un peu bizarre, c'est difficile à expliquer pour comprendre, mais dis-moi ça que na niveau nyoka na eza nyoka teka ya nyoka mais eza esprit au corps moko boye oyo esprit moko utiliser pour assister pour ça na aspirer énergie pour appeler ça retour na hauteur oza na poser loko ya za na poser pesa ye. Alors nyoka na koza la mukie a koza la munene makosala oyo kozara important. Vous avez c'est important c'est que nous aspirer à l'énergie. Ah, aspirateur d'énergie même na mangomba pe. Et ça coûte belé. Et ça coûte surtout dans l'église. Non yo qui no félé même concert pour qui spélé. Comment est-ce qu'il va ko aspirer l'énergie? Ko qui no félé. OK, c'est au bénéficier la carte ya place on a battu qui belé pour ça belé pe la carte wana. Bon, les problèmes ces années. Yo moni ke na kei, na ke osambela, na bimi. Mo bosani ke les empreintes des pas sur les sables des temps restent. Dès que déjà au niati, ils ont les sapato, ils ont les ciment, empreinte nous déjà certificat. Et tout l'empreinte on les a réunis. Vous allez la manipuler, vous allez utiliser. On a solo baba pasteur bayebi qui non nazo installer un moment qui va finir biso mingi. Donc quand on a tebité et où tu là wapi et où tu là wapi. Non, c'est un système. Où tu wapi wana et ko bimaneti to ebela mutuna makolote. Mais en réalité, eza na bateau o bayebi fondation makambo. Eza ka bateau bayela bino Bible, bayela bino enfer, bayela bino paradis. On va pas même bino babiloko wana. Le wala bino boyebi na bino te bo trouvons comme c'est le mot outil étrange là création mo ya diable mo boye to ya démon mo boye non. Dans le monde autoza, ils ont un bateau qui dirige ils ont un être qui dirige ils ont un propriétaire nango, ils ont un système qui dirige le monde oyo. Oba ebi que non, na demi na date kingani photo bimisa vaccin kingani photo bimisa loko kingani. Na tambo génération telle photo tia bango photo tia bango ba proclamaka biso ba cerveau à travers un moi, à travers un mbula, à travers un mayoto melaka à travers mon pipo to pima. Bana facilité à manipuler biso, bana facilité à programmer biso ba cerveau, bana facilité à sala biso tout balingi. Pour bango baza ba être supérieur, bango baza ba koloboro yo toza boro toza ko boro toza za prison. Alors qu'est-ce qui te que ça là, ba piste de solution dans ce que aux autres proposer ba comment ignoce. Ba piste de solution aux arats que mutu a éveillé conscience na à comprendre oh il faut ça là ou pas ça et puis ni faut ça là. Premièrement, il faut le kozana no vrai. Lukana no koyeba origine na yo. Surtout net na biso ba noir. Toza peuple oyo connaissance, force, pouvoir na biso ezala ki te ni loko moko boy. Na livre to na loko moko quelconque. Non. Toza na ba propre être supérieur na biso. O baza na gouvernement na biso. Ya royaume na biso ya ba noir. O ba simbi makambu na biso. Et nini sali ba religion et yepesisi biso mu Congo na ba être wana. Et bien ici bango bandoki, et bien ici bango ba magicien. O ba être wana lokola ba asiatique ba reconnaître bango yango baza na top na somo baza na kolino. Ba être wana lokola ba arabe ba reconnaître ba être na bango, bango baza pesa ba lokola biso siko ba être na biso de pesa bango mu Congo. Yango photo za ba victime ba makambo to mo. Et pour na kolongwa siko kolongwa na makambo to ninga ba religion, ya ba réalité wana ba homosexuel, il faut ozonge la sikoyo. Ba vraie identité na biso, ba vrai être na biso basali. Et parmi bango tous na ba grand maître qui mbango na kati, tous na ba grand maître belé basa na kati. Po balekeli, il faut qu'on reconnaître bango, ozonga na musisa na bino. Po biso makambo ba homosexuel na beaucoup on a fait zalaki. Na Afrique etikala eko zalaki. Depuis même civilisation passée, on va exister en Afrique, ezalaki te. Et ça bilo mo ezaka secret na ba haute dimension na ba haut degré. Et mundele lokola za malin alingi a manipuler planète nyonso baza la sous ordre na et yango wana a populariser yango. Et après c'est là on peut ba condition lokola yebi ko manipuler planète ayebi ki avoir au succès il faut s'adorer na système go. Avoir au pouvoir surtout en Afrique
président Nyon soit faut pouvoir, il faut s'adhérer à système na babo. Et soit s'adhérer à système na babo, va proposer yo biloko wana. Yeba yango que même à la RDC, bazana ba démarche pour officialiser mariage homosexuel. Boloko ba officialiser. Baloko ba officialiser. On est collecté. Alors, et collecté ceux qui vont comprendre les réalités que vous la force ancestrale. Mais ceux qui vont qui kaboneti na mboka, talande tout ça. Talande tout tambula na mboka. Ils amboka moko ça sans révolte. Et là on y se ya malamu tia mabe talanga na miso ndima kaka. Mais tout le basiko que est-ce que un travail seulement spirituellement topé baloka biso topé malédiction topé pour ma msusu deux fois et les kelanga mais sur ba tout ba question moi mutuna moi message ba osako sala ndengi numéro nini bande ko baso tuna ça on dirait ceux qui peut-être bali ba sala que non to trouver piste ba solution ya makambango solution net ya likamba Congo na bito tuni ya religion na Congo bango ba lobi pour so bazana mituna rotuna batuna envers yo envers ngai bon ba ko tuna nzela WhatsApp mais ça vraiment difficile à répondre. Ils sont difficiles, mais avec les temps. On a numéro ni non. Voilà, c'est il faut appeler ce numéro. Ouais, qu'est-ce que bande ko baso tuna awa. Pour le numéro plus 243 85 27 52 198. 85 27 52 198. On est à ko na WhatsApp. Si vous commis na mo na répondre déjà la patient nous on répondre na répondre. Voilà, toujours comme déjà toujours chité déjà dans ce émission. Si l'équipe technique a parlé, vous avez accompagné Bisso, la téléspectateur, on a Bisso de partout. Merci pour la confiance, pour la fidélité. Balobi, na France déjà, tout cassé, bande cognos pour la prostate. Baotaki ko bengangai, pharmacopée l'agneau, zali pharmacopée partenaire, baotaki ko bengangai. Merci Nabino, na fidélité, pour la confiance, na mon sala, vous allez ko sala. Vous allez toujours pour nous accompagner, la réalité, il y a un monde. Religieuse ou bien église autour qui n'a pas réalité dans haut déjà tout le monde que entre bango pasteur ya mboka oyo kumbo kenda bazana conflit bazana ni na parquet bisika déjà invitation belé ezali na semaine oyo sinon déjà merci maintenant mingi na tu nous quand même pour répondre à question sur numéro oyo. Il y a les lots sur la question, il y a full automonara. Sur la question, il y a full. Alors, parlons un peu d'équipe, parlons un peu. Est-ce que plein on a un peu divisé dans le secteur par exemple, les arras sentiments sur ça plein ou bien bango et ça peut makambo les sous. Bon, ballon nous y a un magie. Pour arrêter ballon, c'est la magie. Stade déjà composé dans la réalité belle. Stade n'a pas y a ils ont magie, ils ont système. Alors, naba fanatique, donc il y a pas plaisir. Pour ils ont loisir. Nous sommes pour plaisir. Mais naba équipe ou bêta, naba joueur ou bêta, sans magie, sans force vous gagnez au chabité. Sans magie, sans force vous gagnez au chabité. Yango wana normalement, ils sont à force en sport, guide, to maître spirituel, mo quoi ko encadrer yo, to orienter yo pour ko bêta la pelouse wana les hasards. L'aventure. Il y a des gens qui sont blessés. Il faut que y ait 4 équipes de Bosa. Bosa a une sélection à Bino. Il y a des gens qui titulaires, peut-être remplacer ça pour ça pas bête. Mais il y a des gens qui sont bien à côté. Ah, vous considérez que les spirituels, il y a des foulis, il y a des chocs. Ça existe. Tout ça, le monde est bon. On doit vivre dans la loi des jungles. Les plus forts domine les faibles. On condamné et la réalité du monde. Et il n'y a pas de payer bête. Et en retour, à consulter maître spirituel, il y a des gens qui folie, une année, 2 ans. Tu as un match, 2-3 matchs au bête, il y a bête. Tu as un match, entraînement, un match, au foot, tu as un compagnon, tu as un bête là-bas. Vous êtes faible. Et à consulter maître spirituel, il va travailler, pour monter au remplacer à Yébani. L'équipe est bon. Remplacer avec un gars, il faut remplacer avec un gars, ou remplacer avec un gars. Et en retour, il faut travailler. Au foot, on pas entendre nos bêtes les balles de comprendre mais les deux na bêtes balles mais Mikolo son entraînement na bête bien na terrain na bête à Kamabé à travailler dans le sens qu'il y a sur la place et ça réalité à terrain alors yo parce qu'il faut Lukake aux en mettre spirituel aussi mba OK assumer que sport balle qui n'y a faut il y a des fois c'est un railo bon pour un match mon kaka
énergie belé ba rituel belé oui. pour le match moko En dehors il y a physique, en dehors il y a sport, en dehors il y a koyeba ko beta. Yeba que magie to spiritualité jouer grand rôle dans makambo foot. Na domaine tout, ezala koteka, ezala l'église, ezala politique, nyonso. Social, économique tout, spiritualité jouer rôle à monnaie. En 90% même. pour les ba Okozala na bale na makolo ndenga dega. Mais ba mona ka wote. Ochaka bite, o matili kola pelouse pa tout moke fournir au domini ba. Et ba joueur bozo beta na ba diverse mutuna mutana makambo na ye. Sans compter aux équipes à ce travail. Sans compter au coach à ça. Sans compter au makambo goal et pas ça non pas kanga poto na ye. alors C'est un peu bizarre. ndeko moko zote ya biso atuni mutu na lobi papa donc sans makambo nyonso lobi na siko mutu sokazo yazo sambela na ye depuis abotama aboyi na ye alingi ko bakse solo musu akoyoka solo ko musu te abika abongo mutu na vie ko réussir te Au réussir, étoile peut exister. Étoile existera, zalaka sincère. Aux ans étoiles na aux chanceux, au réussir, mais faut comprendre que réalité monde to comme nango lelo, réalité ya société to za nango lelo, okuta na makambo obligé que faut ça dire na spiritualité. Degré ou de force. Bundana na yo, sala na yo tout. Mais au comme à un certain niveau, on comprend que sans spiritualité, on a maintenir une souffle. Et ça va chaos, bah tout va coûter la nango. On a zoloba, bah tout va yebo, bah ça va grand, bah yebi. Ils ont un pasteur, ils ont un domaine tout politique partout. On fournit des efforts. Moi, je suis en assez. À ça, si il y a fourni des efforts à yemo. Mais au moins à un certain niveau, et ça obligatoire. On comprend que awa sans spiritualité. Dans la spiritualité, on a définir. Pour moi, la spiritualité, on a condamné na avoir na félicité. Spiritualité, ça on a libre à limite. Tu as montré ça là, oh il y a la volonté na. Mais comme à un certain niveau, on comprend que ah sans spiritualité, on maintenir en mode. C'est normal. On a vu. On a vu que nous mutu pété. Ouais, c'est-à-dire que on a mutu na chanceux. Oui. Il y a bango, on a appelé chanceux. On a appelé étoile. Mais si on a certaines connaissances, bah quoi aspirer au père. Les plus forts de mille effets. Par contre, les cas de chance, c'est normal, ça existe. Il y a même des commerces. Mais tout le monde est normal. Oh, biso moto une expérience. Et au cause à la nango, aux nos chances, aux makambo na tout. Mais au comme à un certain état pour sentir que non, n'a comme manipulé. Au moins à occasion moi que ça melo mais les qui on a mis. Bénédiction au moins que non de bénédiction ça yanga. Mais au moins et ça réalité à monde. Pour la nini système évolué. Système évolué dans des mots ya likolo. Bako luka ba monétiser na ba manière tout ba monétiser les. Ba musique o to soka ba musicien, et ça na ba message, et ça na ba esprit zo accompagner ya. Déjà ndongo zo ka musique pour les 7 notes musicales, ils appellent les 7 dimensions du monde spirituel. Ils appellent représenter na ba esprit. Ils ont les mêmes niveaux, les mêmes capacités, les catégories, les dimensions, les 7 chakras. Et ça, comme porte spirituelle. Et pour nous magnétiser, il y a même un esprit, pour l'apparition, il faut maîtriser notre musique. Ancêtre nabiso, ma force na bango et va dans la rite ancestrale. Rite tu vois, ils ont la musique, bambunda, bangonga, maseke, banobetaka. Baso wana ndenge zo bima. Ils ont fait sa mélodie moko boy. Mélodie wana bana ko attirer fréquence moko o bana ko permettre ba esprit to ba énergie moko et apparaître to et se localiser. Tout et ça système moko ça bien proclamé. Alors au kolo ba ke non nga na ko tika la ko simba elo côté ko simba na ko ba te omoni conception ba ignorance ba boya kiss ba qui c'est ba yo ki faut na protection c'est tant que faut ko boma bato. Faut ba na ko mina makila faut ba na ko lia bato. Conception ba ignorant. Conception ba ignorant. O mututu oya bangaka na vie akuti o réussir. Na monde to za pour réussir faut longola ko banga. Boma musisa ko banga. Comprendre tout est normal. Tant on ba tout est normal, il faut ko boma. Et l'on zo boma ba rédiger. Et tala ba milliardaire, on a ba interview ba milliardaire ya ba to minene ya mabele oyo. Hein? Ou eza ke no ba to ba réussir na vie ba riche minene ba sa ba interview. Bon na ba maluba na bango. Bolanda ka ba maloba na bango comprendre que non sans sport moko boy
sans force moko boyo so accompagner eux so protéger eux so créer le bouclier pour exister na lobby yango ils ont un certain niveau oyo kokoma okoza la pasteur okoza la prophétesse okoza la politicien okoza la joueur okoza la commerçant okoza la avocat na domaine nyonso oyo okoza lela ils ont un certain niveau kokoma soki spiritualité zate okotenir en côté ils ont obligatoire muta okontedi ngangwa zate na début na c'est pourquoi ça encore fournir ba effort oui mais comme à un certain niveau ata oteka ataka na maison no mobe na wenzi mais comme na niveau mbo comme na ngo senti que awa sans spiritualité na osai limite ba tuto ba lo ba no ngai nzambe kaka l'esprit de bango ba fonctionnera bon on ba tuto so ba komagana ke no ngai nzambe kaka ngai nini kaka isa bato pe ba ya kankuzu c'est la même personne ezana nzambe moko te avanda kawana po bana ko contrôler monde oyo azate na ibsa bato tant bo pesa ba conception ba création même ba monde que on mokili kilama bo nzamba kila mokili bo nzamba sala boy fin du monde bozala boy ba ba kele paradis bo ba kele lola et ça normal c'est lo ba croyance religieux so conception wana na histoire wana ezala ka pona planète terre pesa pona ba planète nyonso pour tous un milliard de planètes na kata galaxie na biso et tous un milliard de galaxies au chaque galaxie ils ont un système où ils ont gouverné ba planète nango so conception ya histoire au pesa ya création to ya ba ange to ya ba nzambe to ya ba satan ils ont ka pour la planète terre to ils ont pour la planète nyonso et fin du monde bino boloba ils ont pour la planète terre to pour la planète nyonso Jésus a va être na planète terre kaka to na ba planète nyonso Jésus ba yebi kaka na planète terre to na ba planète nyonso Satan tout consort religion conception humaine dans la place ba limiter ba tout ça donc to kata to tika to conception nyonso les arabiso les ara niveau na biso les ara makambo ka biso de na planète terre ba planète nyonso ba yebi amoté ba démon ba Satan ba Jésus ba Kimbako et ça se fait ba tout mundo Bouddha se fait ba boy Mahomet et ça conception na biso na dimension na biso dans la planète nous sommes être baza plus avancé que biso plus puissant que biso ba bien monté ils ont makambo za tellement bela ko loba menebi que TV Zangonga voilà TV Zangonga to comme suka merci na caméra women Esther Bazakiona na caméra merci na bino pour la disponibilité ba numéro ezali wana beaucoup de biso ba message na biso to pe na YouTube beaucoup ta haut-parleur TV et puis rediffusion de l'eau à partir il y a 22h bon là sur cette émission Oyo c'est un plaisir. On va continuer. Deuxième chapitre dans Mamboya grave, un nouveau dossier. Sur élémentaux, sur les esprits. Donc chaque part, est-ce que l'esprit nous se net au Kansara, l'esprit nous sort tout ça. L'esprit va rendre l'or à la tête, va baser la rare abisso, bien. Au démon sont bloqués dedans. Démon on a un sort à la tête. Il y a un rapport avec la raille. Tout cas c'est la bicho diable moi maloba moi bambo c'est ce que ça dit matin de mingi to sepeli na bande gonyo so bazita ko landa biso na chaîne télévision na biso au parleur en tout cas to senga na bino zaka ke non besoin temps ya comprendre les réalités bo éveiller bo prendre conscience na réalité makambo boko zala nango bo inviter makambo mususu e ko komela bino e komela bino te na sens nini uko finga ngai ke magicien nganga tellement comme lo ba occultiste ba sataniste problème était mais yeba yango ke il y a un certain niveau ko koma nango na vie to o ba koma nango na vie et comme ka obligé faut yeba spiritualité et comme ka obligé faut avoir certaines connaissances pour ko surmonter to ko passer ba étape mususu alors malheureusement na ba ignorant autre aussi na mesa ke montra muto ça l'effort ya ko éveiller conscience na itala ba pasteur ba ko manipuler bino tala nde bazolia bino ba mbongo ba copie comme bima liboso ba banda ko bomba sécurité mais ba on a bomba ko avouer donc on peut carabino oui bazo coopérer carabino ba to carabiso ba ton bazo finga ba magicien ba ko venir pe carabiso parce que biso to ça les faire ko éveiller ba petit peuple ba on peut bazo finga biso alors to senga na bino moko na moko azo atteindre ko s'attendre na oye fois ça là à comprendre les réalités à vie à comprendre une fois ça là mokilo to ces ndenge nini so fonctionner ndenge nini okoza la malamu mokilo ko rendre mabe na ba manière nyonso koza la pe mabe mokili ko rendre malamu eza réalité monde to pesi mbote na ba onyo so balinga biso na bo balinga biso te
kimia ya nature force ya bakoko na biso ba ko accompagner bino. Merci. Voilà, merci beaucoup. On se voit au prochain numéro. Quant à moi, je vous demande de rester fidèles et branchés sur Haut-Parleur Télévision. Bye bye. Debout, Congolais, unis par les sons, unis